balandi émission na biso Congo nanga Congo na yo Congo ya biso nyonso Congo ya invité nanga na mbeli bino mokolo ya lelo nde mwana mboka Prince Epenge oyo bomesana kola mingi na kati ya ba émission na bino na kati ba réaction na bino na kati ya Congo démocratique nde na keko lokula bino pote teba na konsolane mai madali mingi actualité na kati ya République démocratique du Congo nde mwana mboka Prince Epenge na bandeli ozali bongo moko na kati ya ba communicateur ya parti o le parti politique o benga lamuka pe azali sumoko baza président ya kati ya parti ya ADD Congo so na biso na kosite mwana mboka Prince Epenge to yambi yo boye madame bote maman ba la charité bien ordonnée commence par soi-même au président nga menga na satisfait donc on a mis président nga moko bakisa kaso na ali mokambi alingomba ba bengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle ya li lingomba politico au salama na mwana mboka Pierre Jacques Chaloupa député national honoraire paix à son âme na ali pe moko ba panzi sango ya coalition la muka et ya tata mokonzi le Congo Martin Fayulu Madite mwana mboka Prince Epenge to koloba kan chikolo makambo itali actualité na kati ya République démocratique du Congo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ya uchi kosala mobembo ba mboka ya France koyo akomi na Allemagne otamba mboka ebele na kolandisa mailobomaki que Congo démocratique et que ça investisseur te que les liboso te mena kotala ba voyage na zo kosala bozo mona que ezo kosala et le investisseur ba komi koya pe et fongol ba porte belé na Congo na République démocratique du Congo bino en tant que ba économie à la moka o temps muso ba ki investisseur ba koya te bon par rapport à l'économie wana na tonjo boton du maman mais so ko sala émission nanga il faut faire très attention parce que malobanyima so ko loba na ko yungola yango awa obengi ngai lokola moi politico na ali sobete nazali pe ngadiada te et donc malobo koloba esengeli osala attention parce que tango koloba na ngai ete ba investisseur ba na mboka soki nga na tuni yo la kisanga ka investisseur moko oyo na mboka suite à ba voyage ya Chilombo ko la kisanga ye na le investisseur bazali ko bo baya parce que c'est par rapport à ba voyage ko sala donc kolanda maloba ya Chilombo te maïman ça ko sala les ali ACP ça va combattre na ya IDPS et ACP sa famille na il n'y a rien de concret. Est-ce que Bolandi Angela Merkel lelo chancelier wana ya Allemagne na maloba na ya lelo de manière diplomatique parce que biso la science politique bandolo bana biso la diplomatie en réalité c'est une forme d'hypocrisie. Alobi et elle était claire que développer Congo ils allaient avant tout responsabilité à bas Congolais. Allemagne et que étudier au Lengenini ben investisseur bakoya na Congo. Alobi te qu'Allemagne a continué à investir na Congo. Alobi te l'Allemagne va étudier. C'est-à-dire qu'il y aura un examen, un état de lieu, une prospection, une étude pour nous est-ce que les alliés opportuns au Congo toté. Alors à ce moment-là, l'honnêteté intellectuelle oblige à Koloba. Makambo ya ba investisseur ba koya na Congo té. Voilà peut-être pour l'Allemagne mais pour la mboka lokola ba institution à Bretton Woods ba nous déjà ba ça ba plus na bango pour tous sont encore au niveau des promesses. Et ça ba institution à Bretton Woods au Koloba wana. Banque mondiale FMI ba lobaki ni tokoyi kopesa lomeya na Congo mais yambo tokoya ko non ko tala olenge ni ba ko kamba banque centrale banque centrale kuna présidence nommé à Kabila na Chilombo oyo basi ba football nyonso to yakina banque centrale et yakenda dépassement budgétaire 395%. Est-ce que au moni FMI a ko pesa lomeya na 100 francs na ye na baye oyo basi bazui de 15 millions de dollars à l'état basi balé yango mwana mboka Prince Epenge c'est le quoi moi avancement moké parce na kota na pas comme tampon ya bani ko konza prémature bata poto no bakata pena relation makasi entre abisi na bango na République démocratique du Congo le que bandimi au moins que bakoya kota ce qui fait que y a déjà moi avancement moké par rapport à mikolo les cas qui mwana mboka Prince Epenge maman promesse ya libala et ali libala te ya ali mwana mwasi oyebi yango yebi mibali boni balaka mabala na bana ya bato plus de 40-50 mabala bango te. Félix accueilli na États-Unis
alobi na baaméricain boya na Congo boya koinvestir lolenge bolingi akei na Russie asali la même promesse akei na France asali la même promesse na kopesa bino nyonso bolingi akei na Allemagne lelo asali les mêmes promesses akei na Serbie asali les mêmes promesses toyoki awa o aokenda Pakistan aokosala les mêmes promesses mama eza lokola na otukoloba na mobali okopesa promesse na basi nyonso sikawa bakobenga osemeki mbala boni kasi okazo esimite okazo mobali moko alakaki kayi kobala non, ce que je vous dis c'est plus profond que ce que les gens peuvent penser. Là on va un peu la métaphore on a figure de signe nangai. Ça veut dire quoi? Félix ne maîtrise même pas la géopolitique internationale. Comment on peut faire les mêmes promesses à la Russie et les mêmes promesses on les fait aux États-Unis alors que Batomi Balewana balukisa na kana butu pe na moi. Comment on peut faire les mêmes promesses à la Chine? Les mêmes promesses, on va le faire aux États-Unis. Ce n'est pas réaliste. En Afrique, ce qu'on a accueilli par Kagame, Alobi Kagame, il y a aussi un conflit au Congo. Accueilli Naba Ouganda, Ouganda, il y a aussi un conflit au Congo. A signé encore na Ouganda, na Rwanda, na Congo, Bakota, attaqué par des rebelles soi-disant. Mais à Boston, entre Ouganda et Rwanda, Bakolo Kanate. D'ailleurs, Babunda déjà en quel territoire dans la province orientale. Il ne connaît pas la géostratégie mondiale, la géopolitique. Et moi, américain a vendu Boabi, mais comment est-ce qu'il peut venir avec nous faire les mêmes promesses, et les mêmes promesses avec Poutine, les mêmes promesses avec Macron. Même Bana Bali m'a pas ça. C'est que on peut se na chako. Zateka yango on peut se na omba. Pour vous dire que il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc pour Nabiso, ces promesses-là ne tiennent pas. Et du reste, quand la France vous dit qu'on passe à 15 millions de dollars, il faut qu'il nous explique. Est-ce que vous allez dedans? Est-ce que vous allez cadeau pour Félix Lazare le plus beau? Est-ce que vous allez endettement? Vous allez après? Tout ça, il faut qu'on explique aux gens. Adolphe Muzito s'est cassé la tête pour éponger dette à Congo. Dette à Mobutu Bandezaka, moins d'1 milliard de dollars. Et on commence plus de combien? Plus de 6 milliards. Le Monique a 15 millions à Pamba. Il fait pour les Congolais 15 millions à quoi? Vous allez pour Félix Nazare consigne à Kitoko, mais à quoi se paye? On a 15 millions. Il faut qu'ils nous disent que nos enfants vont payer ces dettes-là demain. Mondele après Saka Bongo na pamba pamba te. Kaka yemo ko le na 4e tribunal le qui n'est pas que ça peine ngoma même mais ma bête le nyongo ya ko futa. Parce que ça avantage pour na ba pèse peut-être biso qui sont mais Adolphe Muzito le baka nini? On cause même la richesse à Congo au gagé yango. Mais à condition que Mosolo kozwa et ya kobota Mosolo mosusu pour na ko rembourser. Kasi bino boso boye catégoriquement que ko bota te ko so boye na on que mais c'est que bota te. Ah, tout d'abord dans les 15 millions. Et puis accueillir que 2 fois 15 millions. Vous comprenez? Et 15 millions bango ba yibi de alinga que ne ko 2 fois akozongisa. Oh, ceux qui ont nanda ko defi nyongo. Peut-être ce que vous allez na Congo ba kolimbisao. Mais mondele soko ofuti mbongo na ye suka suka ozongisa soki yo zongisi yo mote bana na onde ba kozongisa Mobutu a defaka 1 milliard mais bana ba ko futa 6 milliards ya libiso te ya libiso mais tu le mosika a ko defaka 15 millions ba 10 millions bana ba ko futa bana na biso ne ba ko futa mbongo wana yango moni tolobi cet argent là face à cause de l'ango tout d'abord à kolobate alors bien va payer un cadeau. Mobutu alobaka na biso nini? Quand un Belge investit 2 dollars au Congo, c'est pour en gagner 6. Tu sais qu'un Américain va payer 100 dollars, maman. Ça de tout le monde de Congo va aller en États-Unis à Goyibsao. À Goyibsao, so much money. Abi alimbongo belé. Même 50 dollars pamba. Mbongo wana bako okomona wana mbongo ba impôt na ba taxe ba français. Les ali mbongo ba contribuable na bango. Et on vous donne pas un cadeau. C'est pas parce que vous êtes les plus beaux, les plus riches qu'on va vous faire des cadeaux. C'est l'argent
d'une manière ou d'une autre, tu rembourser. Et nous voudrons savoir comment est-ce que Félix a causé un bon Iwana. Et pour la collectivité, vous allez considérer que quand la même semaine, France a payé 15 millions à Congo. Mais tu n'as combien à payer dans le Sénégal? Quand la même semaine, on a 200 millions. On a l'Indien Adolphe Moussou Natong avec 65 millions de journalistes, on a RFI avec 65 millions de dollars dans la PCA, République démocratique du Congo. On a RFI à Tongo. Je vous parle de 15 millions, ils allaient destiner à la Makamotali Kelas. On a englobé enveloppe à Mobimba. C'est là où je vous dis, nous avons au cancer et cadeau. Pourquoi est-ce que la France sortirait 60 millions de dollars pour n'a coupé sa cadeau à Félix? Mais le Sénégal cadeau, mais la RDC cadeau. Na Sénégal des cadeaux, c'est le Congo cadeau. Même dans Sénégal, les alliés cadeautés. Quand la France donne à droite, il va récupérer à gauche. Voyez-vous? C'est-à-dire que la France sait pourquoi elle donne cet argent. Pour vous dire que pour nous, Félix est en train de rendre un très mauvais service à la nation. Si on a France accueillie, par exemple, France soit accueillie, les présidents français sont accueillis na Inde. Comme on a signé un contrat, par exemple, pour la société Arriva, pour un réacteur nucléaire. Il y a un projet à Okena. Si on a par exemple la Chine, il y a un avion et la société d'assaut, il y a la Chine. Quand on fait ça, il y a un poteau, il y a un projet, rien du tout. Madame Naye, à qui j'ai beaucoup de respect, dans ma avion, dossier Moroté Ali, il se retrouve à visiter le cimetière, à visiter la bibliothèque. C'est tout ça. Maman, c'est une tristesse. Comme on a le Lengue Félix a critiqué Congo, le Congo est comme État mendiant. Vous faites 2 millions, vous faites 3 millions, vous faites 4 millions. Tout ça, il est en train d'endetter le Congo. Alors que Congo est un bon ébélé. Un chef de l'État n'a pas besoin de voyager pour le Lukambongo. Chef de l'État n'a que dans l'Ibandata. Chef de l'État avant de Gipanaye. À côté de l'agriculture, c'est ça, Boni. Pour la capitale de l'Engeni. Même l'État a réfléchi à l'ité. C'est pas le rebanc la carte n'a pas tu nous la mouka beaucoup travailler dans poste investisseur mais fait moi que ne se passe fait que chef de l'État n'a pas le câble qualité. C'est vrai un président peut aller peut-être une fois à l'étranger conclure un gros contrat. Oh Félix c'est comme qu'on mandé. France vous pensez à 2 millions, vous pensez à 3 millions. Un chef de l'État à 50 bon comme État mendiant. Alors que le 50 bon alors que Mbongo 15 millions à cause de la France. Alors que le caméra bon moi na mai. Balobio combo na tangami na 15 millions à bancaire. Moi c'est on zonga. On dit que c'est un Mbongo pas président France. C'est ça caméra mais moi na mai yo assisté na Mbongo wana. Mbongo bato zonga na caisse à l'État. Donc on a dit qu'on ridiculisait grand pays comme le Congo et grand peuple comme le peuple congolais. Merci beaucoup. Tu comprends l'émission Nabiso pour comprendre la réalité na kati ya émission nationale Nabiso BTV3 émission Nabiso Congo nanga ils Congo et après c'est peine yam petit na allo bana motema parce que ça passe na motema il vit au Congo et ça Congo na ye Congo na biso so bato na émission Nabiso RD Congo nanga mona mboka prince penge bolobi ke fixé que dans ça la boka lelo oyo botu ko senga oyo faut que le dialogue bo sengi basa la réforme ya institution parce que to bana esika moko d'organiser ba élection moko selon élection selon d'ici fin 2020 ou bien début 2021 parce que tout le monde a construit la réforme ba institution na kati ya Congo démocratique ce que tu as construit la réforme wana bon dimi mwana boka Félix c'est le ko la président to Kamba na côté na bino ba province mususu la lingina que de tout droit au bimama to sengi dialogue na moto moko te il y a la lingi bino ba journaliste bo sala mosala na bino quand on benga biso bolga passe penge actualité zali Kabunda lobby boy oh Chadala lobby boy non il faut qu'on kenda mingi na li citoyen ya Congo na li politologue de formation ba la kisa que histoire ezali lokola yenda masuwa soki masuwa ke na gauche otini yenda na droite masuwa etamboli lolenge ebolongobani soki omoni bato bani kotengama kenda na li citoyen ya Congo mona ba exemple et puis que mega ke debino deba kolobaka celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va mondela asali motuka matie ba rétroviseur yali na ntina te mama
ok na liboso mais ko ta pesima mondele alizo bate bino ayo komika o kabunda lobaki boyo o kabunda lobina kabila yoko ko nager te ikambo yali awe yali nini tata mokonzi ekolo Congo biso ba so toponoki Martin Fayulu. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que c'est na début à mois de mars. Tant que crise bandaïko. Voilà, après l'élection 3 mois. Après ma ponomie, après ba élection, bino ba bolingi le poto ko ba élection, to bien ma ponomie. Ba bengi et pas ya ba nzambe ya SCC. Église de l'Église au Congo. Alors bien aye mwana mboka Martin Fayulu ma ponomie oyo eleki malamu te. Oyo avani na ngonde e aliyete moto bakongole baponoki. To ali na crise de légitimité. Crise de légitimité et ko l'accepter nécessairement que mandoki ezali ko beta. To parlement ezali ko zika. Crise de légitimité avant to ko l'accepter moto avani na ngonde e wana e aliyete. Ya lokola yo na ko pesa mbongo alibala kasi papa na bino apesa ngai leki nao. Ezali pas crise de légitimité pas na ndimi yote. En fait, légitimité ya nini? Ezali bondimi na contexte ya Congo a contexte autour global yali mondimi le fait que pouvoir ba congolais ba kondima et le pouvoir oyote lokola biso tokei ko pona to poni to pesi légitimité ton dimi et le bete yenda kamba biso mais soki moto wana bimite crise de bandit mokolo yiwana c'est-à-dire que le fait que ba congolais ba lobi biso de bichi le moté yali crise yango moko nde tango babengaki ekuna tango kozekola balobi na ye bakanga nzambe ezali je crois que évêque na biso babenga ba évêque bato ya SCC papa Bokundo alobi pesa biso makanisi na poto bima na crise oyo po crise ezali monene bakongole bakabwani oyo akomi ngai moto ya province orientale oyo alobi ngai moto ya province orientale na vodaki Fayulu oyo alobi ngai moto ya Manyema na vodaki Fayulu ngai na vodaki Chilombo te oyo alobi ngai moto ya nini na vodaki Chilombo ezali malamu te maman. Les pays, certains pays voisins ont sombré dans un chaos total à cause de ma ponomie à boy. Le président lobby ah bino manganzambe ali le kansi malam. Mais oya ngai makansi yangoyo. Na on a deux propositions. Donc ndaka devant cour constitutionnel pour na to de compter ba voix. Ce qui moi ezali to que na motangi ba voix. Donc on a remarqué que ba donc on a remarqué que ba voilà ba preuve te. Donc on a remarqué que ba na pesa mbote abenga mingongo. Alobi totangani mingongo bomisa mingongo ya Chilombo bobimisa yangai mwana boka Fayulu kasi bino bozalaki na oto totangani non le but argument là c'est le plus faible argument qui puisse exister parce que supposons comme ça tozalaki na ba PVT mais bas la constitution pe basala loi électorale ba prévoir ki yango balobi seni pour que éviter la contestation tango aussi ma ponomie pesa ba candidat ba PV mais kosuka kana ba candidat te PV ezali PLV pesa ni ba candidat pesa ki mutanga contester ana ba PV mais soki pe ba opesa ba candidat kosuka kana na ba candidat te zope ba photocopie ba PV nyosa Kongo mobimba mais mele yango cour constitutionnel pona nini parce que candidat pa na PV te ba ke pa cour constitutionnel ba lo cour constitutionnel fongola nanu bureau na yo bimisa oyo a PV parce que contentieux électoral na baye biso ba to sa science politique ba na biso nini contentieux électoral ezali contentieux à sincérité c'est la recherche de la vérité de la sincérité donc à ce moment-là si moi un candidat j'amène 20 PV au lieu de 30 la cour doit nous aider parce que la cour est censée avoir les PV lui transmis par la CNI voyez-vous donc monsieur Lingala mais Lingala ya mo ezaka mapo donc na koloba na ete likamba PV ezali un faux débat to mema 26 cartons à PV na CNI à raison d'un carton par province et ba se ba mona ki yango tout simplement bazuzi bazaki na libenga ya Kabila baboya ikotanga ba PV nana mona ki ya PV na PCT non non mais malobezali ya yo mitune ya yo ba miyano yanga itikana ya no te mama soki na ngana koma esika ele esenge na koma yo ngokata ngai donc na kokoba ya no li bato ya ICCT soki bo monete moya ko récolter ba PV et alité alors dans ce cas là c'est simple tozonga ce c'est pas à peuple pour l'article 5 de la constitution lobini et puis la souveraineté nationale appartient au peuple mais oh to mo na Chilombo
il dit la souveraineté nationale et là sur la peuple et comme il a Kingakati. Alors à ce moment-là, moi je peux prendre ma ponomialité donc il y a une élection anticipée. Ponga il fallait nous nazali sur été attends ma ponomie ça 100 fois na kolonga yango. Faut mon quand même mobile à tembe. Comme mobile lo ba tembe on a gagné combat na KO. Mais ce qui bino ba jury bo d'accord te. Vous aimez c'est même boxeur, ngana ko boxer les sous. Il faut qu'on fasse des failles. Et puis alobi nini? Alobi be élection anticipée ngo salama. Mais na lingi bande konanga nyeso Kabila ikata bango justement. Bazonga na course. Alobi katu ba soutenir ngai. Pona landi fudi wa mususu wana oyo bayo Kabila forma la PPRD wana. Alobi o mais Martin Fayulu so Katumba Kei. Martin Fayulu alobi ata Katumba Kei. Na l'élection asiko ngana ko senga anticipé dans 18 mois. Na lingi Katumba zonga azape candidat. Il faut za mobala tembe. Alobi Katumba ya. Yem ta senge. Alobi Katumba soutenir ngana élection ya Liboso. Mais ngana lingi ambalo ye pas à la jouer. Pour moi na mwana tome kana na kata terrain. Abi ndeko na ngabemba pe azonga na course. Abi ndeko na musi to azonga na course pour bango so Kabila a kataki bango injustement. Pour mona ki motema malamu ya Martin Fayulu. Parce que royo kolo bango pe botia bango pembeni pour ngamo za la course. Deuxièmement, troisièmement, alobi de l'élection anticipée avant to kenda na yango. Le ko la cour constitutionnelle ya Libeka Kabila. Le ko la CNI ya Libeka Kabila. To ça la réforme ya cour constitutionnelle, to changer yango. To tia bazuzi ya sika. To tia ba dirigeant sika na CNI. On sait que to bandeli ma ponomi. Na les mêmes juges, na les mêmes la même CNI. Pour quel résultat? Einstein a le bakango. Albert Einstein a le bakango alobi. Ce qui au bandeli kambo deux fois na même condition, pour na même circonstance, ou qu'on aboutit toujours na même résultat. Yango lokola mwana maela alobi te. To que na beleko ya sika. Mais comme condition, to changer CNI, to changer coup parce que remarquez très bien. Na zone na l'histoire. Chaque fois que Kabila a sa réforme à CNI, na réforme à cour constitutionnelle, ils allaient pas tia batonaye. Le lendemain à sa réforme à CNI, a tia malumalu, a ko tia pasteur Ngolu na de triste mémoire, et puis ko zong sa malumalu, et puis ko tia Corneille Nanga. Et tout ça, les a bloqué fait à Bissau. Ma béni ni président Fayulu a fait le Corona. N'a dit bateau sous le bureau non mais ma réforme et que ça ma parlement. Mais réforme ni ne ça ma parlement. Yo moko Félix mako suke sika wana. Félix a dénoncé en 2015 je crois. Vidéo za koleka. Likambo ya patin. Papa to lo Martin Fayulu a finga Félix a bazali patin. Non. Félix c'est pas que Félix a prophète. Ye mutalo baka yango. Poto benga évêque no taka tembe. A prophétisé déjà. Alobi Kabila azako sa manœuvre ya ko contrôler processus électoral ingo laksani. Que Kabila alinga contrôler CNI na cour constitutionnelle. Félix c'est moi bien un scénario à la Poutine. Ache alobi akotia moto mo ba ko chauffer kiti wana présidence. Et puis après 5 ans Kabila zongi. Makamo yango non? Ache Félix wana a chauffé kiti wana pendant 5 ans. Et puis na 2023 Kabila zongi. Na kozonga ndengani na ko révéler. Akozonga na façon que non. Bolandi professeur Nyabirungu alobi que Kabila ri kozonga. Atindi ba apesi ba professeur nyoso mbongo akotina ba mindela bo melipe ma bo discuter après na suka koloba bon voilà to que pas cour constitutionnel. Au bout de 2006 to kenda ko luka bisote ba député MP ba sangani ba ko luka interprétation article 70. Article 70 le balani que les chefs de l'État sortant à côté kala place wana atana ya ko sa remise de plus na chef de l'État attend. Mais tout va bien article wana ezali clair Kabila manana esili ce que l'élection a été fungela kendi. Mais ba on sumba na ba mususu wana ba kei cour constitutionnelle ça kini. Alors bien bon Kabila peut rester c'est la constitution. De la même manière que la 2023 Kabila okende na bureau de cour constitutionnelle a bien bon interpréter constitution cour constitutionnelle globani. Oh bon des aboye Kabila ana droit kozonga te match ici yango président Fayulu lobby avant de comme la situation wana na parlement assemblée nationale a 500 députés et sénat ezali na 108 avec Kabila maintenant je crois que ça est 9 sénateurs
Ce qui fait que si les 600, à peu près 609 députés, Kabila a plus de 500. C'est-à-dire qu'il y a une majorité écrasante. C'est-à-dire que nous, Kabila Kosala et que les locaux ont décidé. Nous avons été maintenant à l'ité. Mais la réforme, nous avons l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas ce que c'est la réforme ou le but. En tout cas, est-ce qu'on a transition? C'est que il n'y a pas de transition. Qu'est-ce que tu as institution? On a dit que combattre. Tant que botami au coup de combat transition. Pendant un jour, le combat transition, on a dit que Isaac Anteo, elle m'a dit que ça comme un insomnie. Nous, on ne parle pas de transition. Transition, ça veut dire quoi? En sens, Nabino. Transition, ça veut dire partage équitable et équilibré, non? Le pouvoir. Tous les ministres, on a principal comme ministre et intérieur. Non. Aussi dans le bac yango motako travailler na chilombo na Kabila à l'ité. C'est le principe. Jamais comme on a kabiso principe na chilombo na Kabila to. Pense au président Félix Mboto, président Kabila Mboto non. Il y a le bloc bazali ba partenaire. Hollande le en Allemagne le kalobi. Alobi Kabila na consulta kaye. Parce que Kabila a beaucoup d'expérience et quelquefois bon na baraka tangana ezapo. Il a beaucoup d'expérience. C'est la vérité, moi, non, il y a cette expérience dans Zango. Expérience, il y a Kolimu Sachi Chebea. Expérience, il y a Kolimu Sachi Chebea. Expérience, parlons sincère. Dis-moi une seule expérience de Kabila. Il y a Kamamboka pas d'expérience, mais qu'est-ce que le Félix non, Kamamboka, ça veut dire quoi? Félix, ça veut dire qu'il y a à peine 9 mois. Dis-moi des expériences. Et à Kabila, Félix, c'est une Félix à Kolobaïté, à Kobanda comité Kabila. Il y a un peu de balo, il y a un comité Kabila. Il y a un peu de balo à Sali. Question, il y a une réponse. Mais c'est ça. Mais c'est quoi? Mais mituna ezali ayo biano yangai mais n'empêche qu'anga pena kotuna pe mo tuna te ngane fona tuna oyo pena koloba ke Kabila n'a rien à nous apprendre par la seule volonté de Kabila na 2006 élection a quitté par la seule volonté de Kabila na 2018 a nommé Félix Tshisekedi par la seule volonté de Kabila Bemba Mozito Katumbi bakeli na élection te par la seule volonté de Kabila constitution qui modifiée dans mois il y a janvier 2010 par la seule volonté de Kabila au Monimbo Kaneta et à Lilelo. Donc bref, ne nous parlez pas de Kabila. Ce que Félix le gars à l'Obin Allemagne n'est autour de Badevanga mais que Kabila a exemple pour naïe, ça n'engage que lui. Parce que tout ce que Félix fait c'est quoi? C'est un gars flatté Kabila. Au lendemain maintenant Eyoma et Bimi Oyo. Kabunda Lobi Kabila a eu nager. Félix Alobi, non, il faut battre l'angle madame parce que Kabila a un partenaire fiable. On me dit contradiction. Pour dire quoi? Bah, qu'on divertit Bisso. Mais nous disons que pour nous, il n'y a pas de dialogue. Et là, on te dit, tout ça là au conseil, bah, tu as un droit à institution sui generis. C'est-à-dire, tout ça pour changer la cause de la scène, quand tu as la cause de la scène, quand tu as la cause de la scène, et plutôt que tu as bazouza sika la cour constitutionnelle. Dès que tu as constitutionnel à sika et si dans 18 mois tu as une élection à sika. Point bas. On est constitution ko koyate ko baka. Constitution ko koyate. Tango to kende ki na Seniko constitution ko yaka. Tango to yaki na Seniko. Constitution ko yaka. Bato balobe même ngo uta wapi. Attendez. To kei na Seniko, je me rappelle pas bino ba journaliste beaucoup rappeler peuple. Président Martin Fayulu a parmi bato balobaka ah toye na Senko moto ko za perdre mais azalité oh perdre mais le lengo toye ko arabi toye a pour mboka toye na Senko pour na to bundela mboka makamba ko senga $100 a fait à journée réalité papa c'est ce que tu parles baga Martin Fayulu a raison délégation ba délégué nyo surtout il y a rassemblement tango yiwana na kati ya Senko to ko senga perdre mais te pour ce que senga perdre et to yebisa Kabila yiba pesa biso mosolo na au conseil au kenda oyo mutako kende pona ko saba réforme wana mutako nesenga perdre mazalité objectif ezali to changer ba konzi ya sika to tsa ba konzi ya sika la seni to tsa ba konzi ya sika na cour constitutionnelle bazuzi ya sika pe to kenda ba ponomia ba musu ba lobi mais ba ponomia ngo to ko le ka ponomia talamboka lokola Angleterre au troisième fois yango ba ko une élection à moins il y a combien à moins il y a 2 ans. Parce que le peuple n'a pas de ce que je dis que poli, peuple poli, et que je vote naïe.
to bangate ce qui vous allez dire que peuple a pour nakibino bozonga ce c'est pas peuple pour y a un véritable arbitre ce qui peut l'attendre c'est faire que vous êtes injuste bon que c'est pas peuple vous peuple c'est fait sur madame il y a un autre lobby nous sommes sérieux avec le président Faïlo to lobby crise ezali monene alali oto kokende mama tuna bato nyonso batangi ezali scénario ya 1960 coup d'état liboso mobutu asala yango na 60 ya mibale asala na 65 mpo ya nini confusion ya boye oyo aza kokota oyo duti Félix alobi oyo ngani naza mokonzi en réalité Félix alingi alia nganga akepa Kabila abi Kabila apesa nga bokonzi pesa ngai yo nganga apesa ngai kisi nakoma na mbongo Kabila apesa ye kisi akomi na pouvoir sika alobi bon nasali 9 mois na mwezi sika na koki alingi aluka likolo ya Kabila alekisa ye nganga oyo apesa mbongo apesa kisi okoma na mbongo okomi na mbongo olingi olia nganga oyi musicien mo asala bongo tino alaka te donc ye lokola alingi alia Kabila lokola alingi alia Kabila ayebaka Shina Rambo kuna babenga ye Shina Rambo kuna sika ezala kinga kati ya obi Kabunda tanga lobi obi ka Kabila répondre Kabunda lobi Kabila ayoko la konager Kabila pesa ki réponse lobi ça d'information ko kango ko biso tango bolala kapsi to ko information partout Kabila lobi na Kabunda ayeba que azalaki eli na liste ya FCC bomona pano awa no pano awa Kabunda azaki titulaire Jani Mabunda azaki titulaire Kabundi na sima na ye azali colistier ya Jani Mabunda c'est-à-dire que c'est ba député ya PPRD ya FCC ne va voter Kabundi pas à la vice-président de l'Assemblée nationale et puis ne bandeli alliance na bango Kabunda sa meeting na limité alobi na bana de presse moto nyonso akotelemela alliance FCC cash azanani azali ndoki bachi bezali tobe yango devoir de mémoire comment est-ce que biso panzisa ba politique to ana ba histoire wana bino bobosanaka aleka bino ne bofilmaka biso tobosali témoin na moka Kabunda lobi moto nyonso akotel congolais nyonso akotelemela libela oyo Félix na Kabila azali ndoki le Kabila bah attendez la politique est dynamique non politique est dynamique ya ndenge wana te on a ndenge kasi on est comme kindumba mwana mboka pose ezali malamu te na okoba pona bakamba Kabundi tango akei na limité koloba na ba combattant te Kabila asaka na biso te ayeba ete akoko na exil de toute façon ayekola pe ko nager na yena mwasna bana ye ba okatsa Brazzaville na nage même pas na Kaime na nage Kabila a tenu réponse à yebsa Kabundi nazali militaire na koma militaire pamba te na yekola ko nager banda kala et puis abosa ateka na kinga 4 rivières ezaka simanda ko na ngai mais ye ayeba kaete kala te non seulement a quitté parler du peuple mais on y a combien de président public bientôt ça sera des histoires passées vérifier c'est une information vraie je ne blague pas les hommes métaphores façon à Koloba mais Kabila ça dit il y a pas disposition là alobi que Félix a respecté la signature na Genève a retiré la signature na ko na yena moninga na Cameroun na Kenya a retiré la signature pas nommé premier ministre a nommé directeur cabinet parce que na ko na bango oyo ya a ko retiré signature a ça retiré déjà a ko c'est pas mindele tout ka ko sa Kabila mais bref on a ko lo banoke ezali hypocrisie maloba nyonso Kabunda ko sala ezali pour la consommation ba combattant a se fait ça ba combattant a se fait ça batu na bango ba ko lo bana bango ko sala jalelo na bango mais nous au sein de la Muka nous disons quoi président Eli Martin Fayulu lobby la Muka na plutôt cash na FCC ba ko la mboka ba ma diviser mboka peut-être Fayulu lobby non il faut utiliser sagesse à Salomon alors le quoi basimi ba ko la mboka ba ko la mwana ya lobby non boka ba mwana te ngai Fayulu nde peuple aponoki na ko tika bino parce que maman boko mona mboko d'ici là c'est de tiki Félix na Kabila boy le quoi ba ko lukisa na mitu mo akolia moninga et que même la crise est moko terrible alors yango le président Fayulu a une idée à lobby non donc solution à crise rwandaise voilà ngai on est tata lobby nini tata lobby na appuyer situation de crise ya président Martin Fayulu proposition de l'église catholique et appuyer yango et soutenir yango
et c'est que la proposition oui, mais parce que vérité des urnes et c'est déjà révolu maintenant. Non, vérité des urnes papa moi ko lobeza nini et la vérité des urnes tant que bandi yango zali to kende kana récoltage ya voix mais papa bongo alobi nanga ase atekela baba manguba ba PV ndama PV tikala abwaka yango na fleuve donc si on luki récoltage de voix moi c'est sur la PV réalité le comptage de voix moi to compter ma voix réalité to changer ba konzi ya seni to changer ba zuzu ya ku et puis que na élection ya sika mama comment produire à moins cause de la sorcière le cola en Allemagne peut la France tant di mangote mais vous êtes lobby et ali volonté à peuple si on boy ko ça lango vous êtes ko la maïté peut pas le ko la maï so ça les nzelate avant ça nini a commissaire la yemo konzela moi la mboka otonia to comme na suka te question suka poto ça émission na biso moko na lelo parce que zamba suka to ya moto ko basuko ya mosuka actualité zali il fallait que non par rapport à makamotali bozaki boka biso entre biso na mboka Uganda il fallait que ba plénière audience moko za lelo pona ko statuer ba futa biso mongo ebele 10 milliards selon ma information d'aujourd'hui si côté lelo ba ki ko repousser audience wana autant que par rapport il y a information là. Oui maman merci beaucoup. Moi j'ai pitié de mon pays. Je suis un jeune, ça fait 18 ans à Bundakauta, université de Kinshasa, na Bundi Bitumbo, na Banina de Kofanga Djongo ko conseiller na tango la transition tini mokolo malelo. Tant on a comme on a etambo kananga ikomi mama et peut s'en passer. Nazaka na papa na biso azaka un des pères de l'indépendance. Kalonji du Tunga Mulopwe. Motasaka sécession à Sud Kasai en 1960. Aye a otanga ki malade à Utaki Luxembourg. Na bonde ni mwana mboka Chalupa na bipesa kama moso na sa conférence na Kalonji akomi na suka vi na ye ba étudiant à campus ba yo kaye université qui ba yo kaye et puis que quand je tunga to sali conférence ni nikin to sisi conférence to ko na mutu kangana na Chalupa pe asona Pierre Jacques Chalupa atali likolo atali na sa bile ki mwana na ngai koko na ngai epenge quand je regarde le Congo pour lequel nous sommes battus à 60 avec Lumumba. Je dis mais quelle déchéance. Kabila la tête Mboka au Congo. Et le on a koloba. On a tellement comme Félix a ça na poto et puis ça passe dans mon thème. Yo polé le kola. Oui passe maman ya komona qui milie Mboka le kola Congo. Tant Félix a koloba. A koloba kola mutu moko normal. Attention. J'ai beaucoup de respect pour ndeko nangai Félix Tshisekedi. A kolutu nangai toliana ye. Abanda pesa ngama loba na barenyanya so na seni loba Félix a ropi melangaite. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais là, on ne parle pas de l'individu. On parle du Congo. À venir à 80 millions à bateau. Le lot, il faut qu'on sécurise Bango. Mais tellement moto c'est à sécuriser les Congolais. Ministre, il y a intérieur. Vice-premier ministre, Kankonde à IDPS, a accueilli l'Obi na Katanga. Toba Yambaye na l'aéroport. Vice-premier ministre, premier ministre intérieur. Il y a des mokonzi ya liboso ya ba gouverneur nyes mwana mboka pote oh mama bebe lukanga pona nini to na ngina ba vérité okokaka maloba mais pas tu ko lukanga yi eza vérité comme la vérité Bible et le bête vous connaîtrez la vérité mami na masengo lui que za bongo ta démontré que za bongo ta vérité que ba yamba qui officiellement tiré mais mami na masengo ne peut que vous dire ça c'est une journaliste j'ai beaucoup de respect pour elle c'est ma sœur a bien na émission au félé na bien malamu mais au moins a comme na rapport Anjili ya plutôt ya Loano na Katanga motaye ko yambaye aliti alors que gouverneur tango na ministre intérieur tango que na intérieur mboka bato bazali sous tutelle na quelque sorte ba gouverneur de ba ko yambaye batindele mo tukate gouverneur ko yambaye te elika telemi boye abimi ni banda pepo boye mutako yambaye aliti sonye leki azongi na kata pepo. Moi, si est-ce que tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Dans un pays normal, pour l'année, Azali ministre, il y a cash, Azali ministre, il y a PPRD. Il y a qui m'a lobé, non? C'est très dangereux. Maman, ne rions pas. Quand nos jeunes frères du Katanga a dit, Tolingiba ministre Kafa, il y a cash na Katanga. Attention. Notre pays est en train d'être divisé. Derrière les blagues, nous devons condamner énergiquement ce type de comportement. Deuxièmement, dans le Bagambo, Uganda et ça envahissement à Congo.
La province orientale, Bassaka Bitumana Rwanda pendant 6 jours. Baboma des millions de Congolais, des milliers de Congolais. Congo est porté plainte dans la Cour de justice internationale. Cour wana ezali organe judiciaire principal ya Nations Unies. Basamsa biso likambo nani bakati likambo te. Babi yo Uganda. Museveni okoti na Congo na Rwanda. Okei ko bunda na Congo. Lokola basoso bako bunda na kati ndako na bango. Bobomi. Ba violer basi. Ba lever bana mike. So ke na province orientale mama okokuta bato bakata oka loboko ya mwasi réalité ya mobali réalité. Comment une personne peut vivre comme ça? Bato c'était commise par l'armée ougandaise. Ndoba mindele balobaka il faut Ouganda a dédommagé biso. Ba estima ka dédommagement de 8 à 10 milliards de dollars. Non seulement ba sali guerre, mais tant ba la guerre ba populaire ko piller richesse na biso. Balobaka Ouganda il faut a dédommager biso. Ouganda a kosa ba manèvre a kosa ba recours tout ça. Ndeli kambango esenga ki basambisa yango le 13 novembre oyo basambisa Ouganda. C'est ça le 18 hein? Non, voilà le 18. Basambisa Ouganda le 18 oyo na biso donc biso Congo na Ouganda to samba na Cour internationale de justice. Félix a accueilli na Ouganda na Museveni baokani. Museveni a dit Félix abi pardon. Pour ce wana sala maté. Ça a été obi que biso to sakete yoza mokonzi. Donc ça a été pour ce wana sala maté ba reporter yango. Mokanda na ali nango ah wapi ba téléphone ngai faut imprimer yango. Toko bande ko. Non, pour pas sa date exacte. Basali réunion, basali demande wana ko banda le 8. Félix Tshisekedi na Museveni. Bo basali ka auto kene kalate na Uganda awa. Ba voyage to kene Uganda wana ezali pona Buganda balobi pardon. Sala tuete. Pour ce wana ezalate to sambate. Mais papa, soit tu es le président soi-disant. Ton rôle c'est de protéger le Congo. Ba maman Congo ne va violata. Basi moi ça ana zemi na libumba kati pour na otala mwana ali na libumu. Mutalale vivant Brazil mbeli ba spatio libumu. Et puis on est ko luka justice pour na mboka na yo. Yo on va protéger Uganda parce que ba président africain ba lobaki oyebi tango banga publier ba résultat awa. Ba président africain ba lobi ba ya awa. Ba ko yo kana ba Kagame ba bino non. Botika yazala. Tant que vous avez un président faible, tu vas dominer, contrôler. Fayoulou Azali est un intellectuel, Azali trop libre. Si Fayoulou est là, nous perdons le Congo. C'est-à-dire que tous les pays africains, oui, le diplôme à Félix, niveau d'intellectuel à Félix. Ah, moi, on provoque un gars qui passe un gars dans ma cambo là, t'es. L'université n'y fait pas tanga. Non, mais le bas, parce que tu combien de temps en vérité? La question c'est ma réponse. Alors, non, il ne faut pas quand même parce que moi je parle, je parle, peut-être la maman dans le bagon on a moni. Il y a une petite université à Félix ces années. Petite université dans les années. Dans le but de Tangate, mais le bas petite université dans les années. Na ngote mbele banzima lokola candidat na Sénat toko bande ko approche. Na Sénat, il y a des problèmes de mettre. Na Sénat le bas était une expérience politique. Toko ba mona. Ah bon mais quand on a ngai ta on a kana na Sénat na la fière à cause de la licence, la ministère du diplôme na licence. Il y a que ministère du diplôme à licence. Alors le bas qui nazala ka secrétaire national IDPS dans le baki. Ah voilà que tout na nanga italingate. Donc pendant que le baki ezali malamu tel kabonde ko Félix Asali. Si c'est avéré, tel que tout le monde va document c'est extrêmement grave. Ezali haute trahison. Il faut cour constitutionnel et sengeli ba député à solo ba enclencher procédure pour destituer Félix. Aux États-Unis, Trump va destituer la procédure impeachment. Pour nini a senga ki ba enquêter si moi na candidat du parti démocrate ba ni ba longolé président. Mais Félix awa aurait demandé que procès à Congo na Rwanda de na Uganda ba poussa yango pour ba futa Congo 10 milliards de dollars. Mais hier donc na ko senga ko pesa 2 millions pardon. Ba risque ko pesa 2 millions. France 15 millions pardon pour financer gratuité enseignement. Mais on est au Sénégal qui milliard kambongo moto atandaka loboko na ba oui maman
Toi mon voisin na o chaque tongo ça sanga na mungu bloco na ngako na mungu réalité ça sanga na ndembi aussi la dignité le président Mobimba OK ndaka baris pardon ça sanga na 1 million mais tala 10 milliards de dollars yango wana o tolingi ko zwa pas Uganda pona mabe basala biso mais yo kei koloba na Uganda ba Buganda ba ebiso ete non reporter procès wana pe on dit mi pe bosengi na cour internationale de justice va reporter procès. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez un président comme ça? C'est pourquoi au Moni à Koloba, Kagame Azali l'homme de la situation. Alors qui m'a raison na est et Azali Kagame nda ko ramener Kima. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui a des choses comme ça? Est-ce que vous comprenez des choses comme ça? Comment bateau balingi ba futa biso 10 milliards de dollars? La guerre basta na Congo na province orientale ba moment wande kona biso yo sengi na cour internationale ba reporter procès wana et puis ba reporter sinedjeri ko la sani ba reporter yango date ya prochaine audience et ba prochaine audience et banité voilà mon cause na bino le baete non Félix on ne reconnaît pas on ne connaîtra jamais Félix Maïma ça ko ça ezali agenda Kabila tikela kié yango moniteur Kabunda lobby Félix alobi na Kabunda tika ko memela ngambo moto na ndako voilà donc ce n'est pas correct maman j'ai ma manière de parler peut-être na lobaka mabe peut-être na lobaka malamu mais na memaka mingi ba métaphore na memaka mingi figure de style wana po batu ba comprendre malamu ete Félix a insécurisé biso banso bikambo ordonnance ça otuninga te Azio ordonnance ça fait 6 mois. Tout le monde a nommé 6 mois. Ordonnance présidentielle 6 mois yango. So OK pas OK. Tout le monde a ndako musika ate kende kotala yi. Okuta na ba koko na ba kotala télévision ba kotala film nigérien. Mais yo ba nommé DG. DG depuis ba nommé ki ona société chemin de fer na Katanga. Musa donc ba nommé ki a kotala ate film nigérien na ba koko na okuta télécommande na boko. Mais ça fait 6 mois. Mobutu a zéro ordonnance na ye. Pona ko moto azapalina ba DG Asnel. Même Mobutu wana moto asa créé déjà ça de mise et reprise ici. Na Butu. Ça na bosuka. Au moins les colonnes ezali. Elingo laksani. O se vote kambule ke betate. Tala likolo mama. Toi ba bantu biso to za ndengo wana. Tala likolo malam. Ah to na triomphal. Okomona ke likolo bandi ko yinda. Interprétation absolue ya nini? Ali koloso ke linga yinda so bani ko yinda saka mbule ke betate so lingo ba ke Félix a obe na tapuru japamba tala na milembo na pesi wana elelo ba taliban ba taide pe ando finga biso ba ko mbe na pese penge vous avez na raison na bino bino ba Nico Mayenge ba Civic Mvata ba Maître Blanchard ba Adrien Malenga bana Momboni na ba Michel vous avez na raison pouvoir oyo là pouvoir uti na masumu tokomi na suka mwana moka presse penge tokomi na suka balangi na biso ya émission na biso Kongo na nga Kongo na yo Kongo na biso nyonso Kongo ya presse penge ati kopesa makanisi mpo na ye mpo te Kongo ekende liboso tokomi na suka topesi matondo mingi na oyo asungi biso mpo te biyile kuma na bandako na biso nde mwana mboka Titi Chilambo matondi mingi na osala mokondo osala mpo te bamateriel tosala mosala bato elongo bani nde mwana mboka Pierre Elvis na mboka France totoli bino pourquoi elamu totongo elamu bipeli so bokolanda biso tokuta na mbala sima na mutu ya sika to invité muso kopesa makanisi mpona makambo etali Kongo na yo Kongo na nga pe Kongo ya biso nyonso tokutani mbala ya sima. Merci maman. Communicateur mannequin. Toujours 4 heures.